Golo ba goloise. Toko mon la boye ndenge nini. Nga na ebeli bino bongo te. Bino ba comment pungisa actualité. Comment pungisa actualité avant on dirait nanda kwa ngambo. Dynastie eza na terrain wapi bino. To consommer, to sala ba challenge. Dynastie e komo lala na ndenge nini. E kola na ndenge nini. Papa na biso, ayembi ba chan ebele na kati wana. Toyoka na ki ngana bino to kataka morceau to consomaka to lia kango to dunda kango. Sikoyo dynastie volume 1 na volume 2 ngana benga ngo dynastie blé na dynastie ya orange. So ina nina cha muziki na ndaku bana batuna ngaka to cha velche dynastie di blawe o de orange. Donc wana siko na kialuma wana ngana lubia di orange. Po toyoki da ba double to belé toyoki da ba ouragan ba oxygène ba écriture chinois ba visa ba assurance toyoki déjà sikoyo to ke suko ta seconde chance côté ya pigeon voyageur ba chambre d'amour et place ba boaki Patrick Tango na kata Bundes to consommer ngami kolo nazo ke na che orange oyo yango mone belé bakanisa baleka batu na mayele ebele bakanisa baleka batu na belé ebele bakanisa ke baleka batu na ndenge nite wana ya biloko McDo eza biloko KFC eza take away ezali fast food kande balambi yango wana bazo sala mbana moko bozo somba bozo lia eza lokwa ba bombo a kioske bana baleka wana bazo somba bazo lia menzembo ali padre eza lokola pondu bacha nzombo likona ngo botumba so Thompson na pembeni likona ngo bozo zela fufu oyebi tani nezwaka siko tango olia oyebi ndenge ni okotonda yango nde banzembo ali padre biloko eumela kawana me yango nde tondisaka yango pezalaka na santé ya bien yango pe mutu kozwa yo tan yango moni biso actualité umela e kozwa yo tan po beton ya fufu na pondo yo kotisi okokende musika donc kozaka ya kotonda me biloko McDo otamboli kaka biloko sesili osombi yango ka sika sikoyo olia yango ka sika sikoyo osisa yango ka sika sikoyo esili na ngope me pondo na fufu na ndako boko olamba bolambi sikoyo bolia ngo bobombi mususu su bolia ngo lobi kaka pondu wana moko yango moni actualité na biso ndebo tuna bagolwa ndenge ni to tika la kaka na tempo eza ndepo biso eza la biloko na biso olambi yango na temps eza na santé na kati eza na otondisa na kati eza na mambebele na kati ba misusu bana banzembo McDo na o consomme mingi dynastie o ya orange papa banzembo eza kuna to yokana ki to kata ba morceau challenge ko silati po biso to aba kolo actualité to za bato to vandisa ka actualité bambula na bambula siko ndenge mwana mobali ya koti studio ayembeli biso banzembo wana nyonso akitoko wana sikoyo biso to tika nga bongo to koma na posa abimisa su mususu po wane tika na banane non il faut to za wana papa asala ke biso biloko ebele to dundango tito otondango mais kaka siko to komida kotonda non ngana ozela bino ba gauloise to mona ba challenge zonga to continuer ko kata ba parti muke to kotisaka ba challenge ko mona ngo nete saka ba aventure mais yango nde yebanisi saka ba nzembo tango mutayoki ya mukie wana kaka o na landela nanu na landela na nzembo donc ezabongo neti nga mikolo na boy kwa sime o bato balobaka na ngai kosokola ngulu eza gaspillage ya savon maimbi oya yebite valeur a makoso soki batandi na mesa bangwana bakoela lisusu oza mama suye balamlanga mumbe bande konanga koza gauloise eza ngolu ya koyoka miziki ya kitoko eza place bato mayeli eza place ba bakendaka te kotonda kote moko boye po ayoki batu nyonso bayoyemba banzembo wana batu nyonso bakomaka tolingi toyoka oyo te eza place bato bavandaka bato baza posé bazoyoka miziki pe soko landeli bagauloise ezaka oyo koko na bango azalaki musicien papa na bango azalaki musicien neti biso oyo bapapa banda osala barépétition na bafrika fiesta oyokaka fiesta o fiesta fiesta nde miziki fiesta oh fiesta, fiesta de milado.
baninga mibali bokeba o na basa mabala ya divorcé o wana siko papa na biso azoyemba biso to mesana nango deja famille na nga balanga nzembo ebele atanga vo ezika boseka nga mena betaka lito kitoko biso to abato to tondisaka cœur basandra grande yango moninga na vandela na nga kota les padres ya mama Silia aigle jaune bandeko est-ce que bomoni bana mibali oyo basangana ki les padres azaki te ba la répétition est-ce que pas fifi siwa si bomoni ndenge bana mibali o bayembi si bomoni ndenge bana mibali o bayembi donc na lobi les padres za les grands formateurs ndenge papa na yazalaki bana bali na bayemba babinaka moko na yebika ke yazaka makasi na danse na yo kesu na loyembo boyeba ki déjà ba misunde ba kosolaka soki zaki ambassi les padres nzambe na ngai naza na nga ta na kini te naza na nga vo ezika boye te na bana nga oyo yemba kuna ngai oyo ayebi makambo biso toyokaka na nini na kozaki golo azoyo oyo ayebi elenge biso toyokaka ezaka moto ayebi bonne musique ezaka moto ana lito ya musique donc soki abongo oleka te bato bayaka na divakation mpo amoni bato ebele bakakota na piste baléopard bana na biso bana Kofi bana Congo bana Fachi Béton bon gagner vous avez le devoir, vous n'avez pas le choix parce que vous êtes les enfants de Kofi le Quadra Koaman, les enfants de Papa Wendo, de Taboulé Rochero, de Luambo, les enfants de Pepe Kale, de Madilou, de Manoako, les enfants de Kibonge, Kakoko, Kidumu, Mayanga, Mana, Kazadi. Gagnez, soyez athées. Moi, je vous envoie ma force. Je sais que chaque Congolais vous envoie sa force. Gagnez, honorez notre pays. Soyez des Quadra qu'on ramène ce mercredi 24 en Côte d'Ivoire. Soyez Mouinda. Mouinda, 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 Léopard, Mouinda. Honorez le Congo. Je vous aime. J'attends que vous me fassiez pleurer de joie ce mercredi 24. Vive les léopards. Vive le Congo. Le padre Jusdinias Ferregola, monument vivant de la musique congolaise, l'encre correcteur de la musique congolaise. 2024, Kibondo, Kinabo, Nzambe, correction sur correction. Déjà lobby, le 24 jeudi, Ferregola, et le 25 jeudi, Ferregola va livrer un méga concert. N'Abidjan, nuit de la Cannes. Alors Ferregola, comme il est spécialiste, correcteur de tous les lives au monde, il va imposer aussi les choix. C'est jeudi ici, au niveau de Côte d'Ivoire. Yagola, Batuna Kiti, mais Bakoyoka, Bakomona, Ferregola, ce n'est pas oh, j'ai écouté, j'ai entendu, non. Avec Ferregola, vous allez vivre ce qu'on appelle la rumba live, la rumba symphonique avec des chansons comme des Regardez-moi, Pyromane, Royo Mamouré, Dernière danse. Ce sont là les rumba trap. Oh là là, ça c'est pas des zouk, c'est la rumba trap. Oh là là, ça c'est pas des zouk, c'est la rumba trap. Et je sais que tu sais lever. Aïe. C'est-à-dire que toute ma vie, j'espérais que ça soit comme ça. Non, fallait me dire, Ferregola, fallait me dire que ça ne soit pas comme ça. Mais ça est comme tel que tu l'as dit. Un chanteur qui se respecte et qui chante selon le cœur des fanatiques. Un chanteur qui n'a pas beaucoup étudié, mais il connaît la science. Parce que dans ses œuvres artistiques, tu vas trouver la science pire. L'éducation scientifique que Ferregola nous donne dans ses chansons, dans différents albums qu'il a chantés. Ah, Ferre, non. Na kokite, na lâcheo, bolingoku, na masolo, age tombola, plein de surprises. Okokyo bongata visa paradis. C'est-à-dire qu'avec Ferregola, tu peux oublier qu'il y a un visa pour aller au paradis. Tant que tu écoutes Ferre, tu oublies toutes les amalgames qui s'est passé la journée. Ou toutes les mauvais rêves que tu as fait la nuit. Dès que tu te réveilles, tu commences à écouter Ferre comme moi. Sur Spotify Premium. Okoyoka no su malerti. Okoyoka ka bilengi na bilengi.
ndoto bilengi ezayo mwana mama pusana kuna tofandako tosala baje ya cinéma Claude Wonga les banquiers. Ça dit que Ferry il t'amène des choses où tu ne pensais pas, mais lui t'amène ça. C'est ça la différence entre les autres, parce que Ferry Gola il est scientifiquement musicalement parlant. Scientifiquement musicalement parlant, c'est Ferry. Donc sans Ferry il n'y a pas le goût de la musique congolaise, parce que la voix de Ferry, c'est cette voix-là qui améliore la musique congolaise. Et puis sa musique congolaise nuance, et puis sa musique congolaise goût, et bac c'est la musique congolaise, bah soif, bah piment, bah légumes, bah saucisson. Il y a musique congolaise, c'est Ferry. C'est-à-dire que tous les ingrédients, tous les desserts à musique congolaise, c'est Ferry. Il y a une sauce originale. Parce qu'il y a des lourdeurs dans la chanson, texte donc original. Texte kilo. Tu te retrouves scientifiquement, tu te retrouves dans les avenirs, tu te retrouves dans les rues. Tu comprends, tu analyser, tu changer. Tu l'écoutes, tu es en train de changer.